bana Kisasa, bana ya Poto, bana Londres, bana États-Unis, mbote na bino bana Paris. Na yebike bozola nanga ebele ya koleka ebele bino batubolingaka émission na bino couleur des artistes dit. Couleur des artistes émission epesaka news ya ba musicien, pe epesaka sango nyonso o ba musicien bana ngo ba difficulté tout quoi. Na HD la Congolaise TV esika makambo ezali quoi. Merci na ye moko moto yambo. Moto yambo la patron na Espérance et Bongo na États-Unis na pesi mbote na cordon na biso ya émission oyo ya HD la Congolaise Joseph Ekombo Mangoto na PC merci na bike bola nanga ebele na États-Unis maître 17 na États-Unis ya mama Bibi Nadine champion na PC mbote na bosani ote na Londres Desh Derrick ya ser na biso Marie Claire Yanganda ya na biso lelo tozolo bela mingi bana poto boyebi actualité zali mingi ya Fally Ipupa parce que Fally Ipupa fait ka beta le 28 oyo na kati ya bapanda mabino moko boyebi mena news amakambo eza na batu ba hotelemela yango baboketu baza na balobi ya kobeta tedi côté mususu héritier watana balobaki yende mutu akobeta mutu liboso di ba papa chéri baombe ba kobeta wana mais Fally alobi yende garant apesi pena confirmation que non samedi oyo le 28 yé akobeta na Paris na yango couleur des artistes lobité le roi babia kobeta te tolobela pe tolobisa pe bayaye oyo ba mi pesa kolinga kolobela makambo ya Fally baya baloba na émission pourquoi bazokumisa Fally pourquoi ezopesa mabongo net Fally kobeta net akobeta te biso na bino tokolanda yango lelo na couleur des artistes pour te comprendre quoi na yango na mopanzi na ngai ya gauche na yambeli bino ton buzo je reste buzo bango bino tout bana poto États-Unis bana ma campagne bwana ba poto boyebi ba musicien oh tout bozwala na ye boyebi je reste buzo bango lelo elobela Fally na yebi ke ka musabato belé je reste buzo bango bonjour. Ouais bonjour grand pays par rapport à image bonjour. Merci lelo pe tozana artiste na biso na bino neto découvrir lelo après Sabino Kombo na ye après Sabino ndenge azali ana droite na nga papa bonjour. Bonjour grand pays mokila munene. Ouais moi makasi hapo miko ba oyo kayo bana poto ba oyo kayo kombo nani ozali nani bat ba oyo kako. Ouais kombo zara qui est guerrier valide dans Zima vision d'aigle donc mimi caméra artiste lelo oyo ke azobunda moi muke na bandenge na ye na bandenge mo boye naza artiste na participer pas fait nanga Fally Ipupa Cap la merveille na buzaka na préparation à kosa les caméras marqué tout na betaka studio te po banzela moko boye na kendaka na minute nazali parmi ba chanson ebetami ya Kini Bopeto en tout cas na frapper loko moko pena ya Kini Bopeto loko pena ya Kini Bopeto pena ndenge o gouve alobi na minute etant que merci Fally na bike tozonga pembeni na yo ton buzo Fally Ipupa memi kabuya na poto logique amemi kabuya na poto lelo kabuya muta milangwa ya komelaka badia manakati ya na baknganda kolangwa po misa Fally misa danger na mona raita par rapport à orchestre mususu ndena mona ka ba ferré moi misa na bango ba yebana par rapport à Fally mais Fally balaka net kaka problème te question ça attaque banini bino bat bomona ba réalité bino bat boyebi mambo nyonso ndenge ni tambolaka to yolobela ba des fois ba tout na ba qualité te yolobela par rapport à boulot ya musala mutu ndenge ni makambo ifo tindika yo parce que moni na Congo to wana ba musicien to wana ba artiste ba ebele na mboka oyo sala ba jeté omoni talent ya mutu ko eza kati ya mutu ata to moni mutu aliboma ata to moni mutu abakwiti to wana posa na ngote biso to wana posa droitière ya musala mais la moni le roi au banga po makambo lobaki le jour wana yo ka na ba batu misusu zo kumisa Fally pa na yo Fally aza soki ndenge nini mais kaka yo mutu moko na mona ka yo na ba ferré et mona ko na héritier et mona ko na ba tetini mais ozo kumisa Fally makasi boeza nini nango mais na rankini na mutu te nga na libre funa sola na mutu nyonso oya sola na nga bien oya valida mamu na ngai même Kisasa omboka o mobimbe etambola bongo na na ebiango te nga na complexé te na défendre mutu oyo a populaire mutu oyo osala musala oyo ezomona na miso ya bato ya mambo ya tembe te tembe de esila ekala tembe sila kia tembe ya dia yo sila yo comprendre te ke lelo nde to lelo boye
nde tokutani boye ya plaisir tina bana poto tu bayebi quelque part il faut toyeba objectif nini bakombata baotelemela ke bamise babeta na mikili te ozo comprendre biso toalai na bamawa bato miso esala bango plaisir fala obeta Bercy c'est normal fala beta Bercy parce que eza contrat yaki soki oui le 28 confirmé ozana kisasa au mais bokecho azolo bakuna na kobeta te bisayo zala calme grand pays to tambusa maramunde kisasa ngondenge nini etambola parce que toi ba congolais bokecho aza vrai congolais biso tout toyebi ke a congolais ve na biso bokecho à part mamba bokecho fali pour pas artiste et musicien congolais à niveau mon ba bokecho te na minute onde mambo ekomeli. Merci baba tozo continuer Vali na moni yo lobi yo salaki pembe na fali obeta pembe na fali di cap ça peut pas gagner babiloko mais obeta été olongwaki sikotango olongwaki obeta kin bopeto mais na ebité koza pembe na fali loko ni esalaki yo olonga pembe na ye po yo sala chemin na yo moko moni te fa ko fana te pembe na ye po ndenge bato ba défendre c'est comme si bato ba ozo vivre pembe na ye yo fa ki ozo chance wana fanda na bon pour na fait nga dikap fait nga chance ya mingi ezate po ya pesaka déjà batu chance po ye penali nga biso ba jeune fort alinga biso ba jeune fort ngai eza eloko esalaki séparation nga na ve ezalaki que en tout cas alimbisa po ve nga de jino ayebi maître Chubu maître Béton bayebi Vali kenani azaki ko préparer nini ezala kabuya au atelier venanga atelier chef d'orchestre ayeba ki Vali azaki nani mezaki ba makambo bo ezaki na famille bada oza TV za radio te sana mwelo mo ya Fali apoto ba ke no te mo banzele ezali lo mo ga Fali ke te na mwelo mo bo ya lingaka ko tute na silikanisa yazalaki obondelanga lokola bebe yazalaki olaba na vexo ya mama ki abombanga na motema secret d'amour lelo fungoli motema amoureux esopani ye sima nango makanisi donc merci Vali merci nabi ke tozo continuer no po photo beta na yo makamba disque na yo mais nazo take pe papa o aza mpanzi na nga po papa oyo ndinga za boye bana poto bana États-Unis ngai so nazo telemela ebo eponga moko na mona na ebembe ya Charlie Mobutu pelé mais actuellement il y a quelqu'un qui m'a beaucoup pensé de maintenant Giras ce banque tellement la photo sur mon collier mais il dit héritier moi parce que là on va là mais le tout mine Vali héritier on dit que parce que il en faut pas au là mon bureau pour la décacha héritier capé dans malade héritier dans massa na ngai na ninga ma campagne na Joli Park na tumbola lokumu netere artiste congolais somungi pe kata sanfra na na liate batu bala na bayebi so tuni ba Papson Sefu bayebi ba masana nga ba Papson Sefu le nous on comprend ya kulo na na salaka a part no mambo yo sana na salaka ikona pala na mboka onde to aboye communauté internationale ba bina nga ba libanda mo ngo kotelika molo la polémique héritier nga na massa héritier ya tongo bala zona venir mbema na ma campagne nga muna pesa yango na lobela yango te héritier za massa na ngai 82 héritier à moi na 82 l'amitié il n'y a pas de âge on comprend parfois na ebitele na lobe héritier massa na ngai ngo mema na ba ndenge moya ba âge ba tout ça là l'amitié il n'y a pas de âge ne to sola mo bien na minicho et to ça l'émission pour ba comprendre pour ba comprendre pour ba yeba ke note nani vrai nani ndaza la pour héritier peut faire comprendre jamais revanda ka boyem so munyo na miso ba taper sur le kumu mais yo mo na pembe na côté mususu obomara na oye te ngana tonto social ngana social benani na bo soda mboka Congo so soli bien ba sola no bien so soli bien te ba sola no bien te bana poto en réalité dans l'homme c'est l'inspiration l'esprit et le corps ne voyagent pas ensemble ngana na choix quoi basalaka boulot bana poto na représenter bino papa vale mupanzi na ngai
aza mutu oyo bino tubwaka na bapoto ntango boya kisasa wana posa oza na esika moko boya kimia commune moko boya bien makasi opema kitoko bato baya oshoke yo te olingi mpenza kisasa bayeba te moto akobenga mpo abomba yo yeyo partout yo kolinga kisasa mobimba ndako tu yo kolinga ozala nango na kati ya kisasa ye azali bato basala yo te ngai atambwisaka bato na mituka wana nano te mais ye pena donc ma campagne baconfirma ye mais papa Giras Buzubango moko boye ti tozozala pembeni na bamusicien il faut bopesaka mpe bamusicien mwa conseil si okomprendre ouais. topesa bamusicien mwa conseil mais biso so toyambi yo awa mpo yo ozali pire moto afali pupa okonfirma yengo oza pire moto afali pupa mais news ya mikolo eza ke non fali akobeta na Paris te fali ntango akobeta na Paris te eza mpo na intérêt na biso na bino bana poto baodeklare babi moko eza bien te bango baoki kobeta baconcert mpo na nini bokecho aza na ntina afali te mpo bokecho aza prêtre aza da musicien moko abima déjà liboso afali okopense ko abanolukaluka afali na bandenge moko bino bozongo siko na ndenge mabe mpo na nini te moni mo faut comprendre makambo mosusu makambo ya bacombattant ekomi kanda makasi parce que biso na biso mono baennemi ya congolais fo yeba yango bien na mboka oyo ezaka ndeko ne congolais ozo comprendre biso na biso no tolingani te yango baétranger libanda baoreyaka biso omoni soki chance ye makambo elekaki eselekaki tobosana oyo ekomi profil ba il faut tochanger makambo ya sika kwa ozo comprendre tochanger na mentalité tochanger na bacomportement tochanger na makambo nyonso fali pupa ndaza bongo aza artiste reconnu na mboka na biso Congo azosala fierté ya mboka Congo neti ngai nde na abo makambo oyo yebi bato mosusu bapesela yango bato banswaka poko mafanatiki na ye mpo ngai na odefendre bango awa ata 10 francs na osola no vérité na lie eloko te so otuni banzembela bayebi otuni ve na ngai oyo nani ve na ngai oyo agazul zuleman yaya kati ayebi je nde nini ekende okomprendre biso omoni carrière afali eya na désert te carrière afali carrière afali eya na désert te fali artiste et musicien osala fierté mboka il faut to valider makambo ne nyonso efo eza valable nga na apoye et puis nga na expliquer bino nga na loba apamba te na descenda pendaki mbangu na loba apamba te nga na confirmer le 28 oyo dikapa na ndule na mikili tobeta Bercy wana tombe et puis oyeba ete ke babillet nyonso esili place ya lisu te babillet vide ya bandaka toyeba yango nde le jour mpo bana poto babi bakota yango te loba bato ya mboka mosusu mais na Paris te peut-être nayebi te oyo babi bakota te nayebi te vraiment donc nayebi te omoni HD eza chaîne moko boye ekosaka te elobaka poelele na mambo ezosalama toyo flate mutu te toyoloba carrière ya musique ya mboka Congo fali aza congolais botika sa musala na ye coup de chapeau na bajika tu bopeye babillet makasi ngamu na lobi bokecho eloko te na mambo donc eza mambo bokecho c'est eloko te bokecho défendre nation yo benga bokecho eloko te fali moko respectaka bokecho nayebi si yo mambo ndenge omokendele nga komomona ngo esu nation te komiki jalousie bokecho aza na jaloux ya nini mpona akozala jaloux mpo yoyebi te ke ennemi ya congolais aza congolais bokecho aka na poto aliaka bien azalaka bien lemsu makambo ya gouvernement poto eza na baréalité ebele okolia bien okolata bien mais owana retard réflexe nasola no mambo ya réel na retard réflexe nga te muna oloba ngo eza ye ozo comprendre bato afali nde baoloba nalobi poto eza bien okolia okomela olali mpo lamuki me wana retard réflexe ya makambo tu mais bokecho alobi soki fali aza mobali atya makolo na Bercy tokomona yango aza mobali aza deya na Paris na bamise bato tu ifa aloba ndenge akita na Paris te tondima ye ozo comprendre ifa alobaka akita na Paris te tondima ye omoni grand pays nakokata o te eskize topesaka na place na talent omoni carrière ya mutu so eza deya solide il faut obetaka maboko bana mai eloko na explike bango totikaki jaloux bamise ebele faut baforce totikaki jaloux héritier watanabe asala video ye na Naomi soki Naomi Mbandu fali mpo basala video bala moko ato sécurité babombaka mpe longi yo mona ngo te yo yebi yango te mambo ozo explike nga na nga nayebi yango te nga na informe aussi nga na osola na yo omoni dikapi ndaza wana omoni mobutu ndaza wana mpenza ve na biso mobutu ndaza wana ayebi je nde nini ekende te omoni héritier ndaza wana aza artiste mais fali na ndenge makambo na top nde je ekendele meme ye moko ayebi aza conscient le babengaka goga ayebi ke dikapi moko boye epemaka
makambo donc laisse tomber. Est-ce que vous avez temps au côté pas que j'y béton à côté on a été papa chez toi n'a pas tout lobela tout sur la non moi muké tant que batu na yo aboyo yo kabino pour c'est ma bé à la lolendo que Kofi monte ma bé au moniti na lelo imanana renaissance ndeka bwana pona biloko ya ba give me biloba loba biso nde to aboye moni kopesa batu affection to bolingo ezaka te ke faut ba yo beta porte pas no grand prêtre jamais leader a wenge bien si ba grand prêtre kutu o biso to yebi na mboka na biso nde ba bonnet fait na biso quadra on se comprend on comprend omoni fait na biso quadra na bongo omoni quadra atambola na borne wana soka ina rolls na yo wana otambola na na kitisi vitre taka grand prêtre le roi quadra kitisi vitre. Ah, petit nanga Jires Bouzoban, ah, boni, nga bi pepe le prêtre, bien, na comprendre beno ma vrai congolais, on dit mo kauka mo ibe, po biso ne to aboto message na senga. Na mama na monique to kota na polémique à Jibena na Wera. Na Jibena Kofi. Ke na ebisonde na ebisonde ke polele, faut expliquer la vérité. Le roi ozo linga, le roi okumisaka faire aux arabes, okumisaka fali aux anora. Eh, bazala il faut ça social na bato bano social. O moni bano social était na conseiller ta kende konanga wa frère congolais. Profil ba DJ. Mais yo na mona ko pena ba DJ. Ozo finga ba DJ, oza ba polémique partout biso bango. Te, o moni ba DJ. Yo na kata mboko DJ ni yonzima. O moni ah yo mamboka na biso nde tambola boto koti sina mambo ba DJ omwe mambo lukela ngai omwe mambo lukela ngai vraiment na mboka o munandima na makasi ya DJ Quadra soto longwe wana le meilleur DJ de la capitale vous comprenez DJ Frank na Chetemba les sénateurs les tous les DJ Asila vous comprenez Amarula Bazali yo kana Solano wana banat oh yo mamni nango expliquer mambo ba Marula na banani les meilleurs DJ de la capitale idéologie na cité kini mobimbe yebi totanga ba DJ o ba puissant et puis na pesi mbote na DJ Obama na impact awa kota ve na nga docteur merci vous comprenez ozongela yo DJ Obama to pesi mbote ali to zepa na yo boni siko yo il faut na ya mayo na ba œuvre na yo nyonso ndingo lobaki oza na studio to ndeni te na mincho naza studio na préparation album La Danse du Papa kala mingi te nazo bwa kango donc nazobunda nanu nga moko po babi musapi moko keneko tout à fait a refunga yo mango ndenga yo sunga gelor akitamba betanga la mbunda faire lobia ko pistonner a robimisaye a robetse ba disque même na ba poto okanga makapi me o nyoso to lo bana vena nga fala osala ngoti ah ndenge yo ne bo solo laki vena ata na solo laki na ina nute vena ngai tanke na ngaka ke lo mo isengo sala pour na fali bana poto ba lando fali pa landa yo mo lo mo ba ki we wana ya ba biloko ya ve akati mais pona bien na ngobeta mo muke bo ba yibate o comprendre wana za ba biloko za studio soya komona nga vali danzima vision de glesi 1600 kombo ya vie fali pour payer dikapi ya vraiment na yemba abeta to chemin azwa disque de reba to pe bayebi otikana no kota ba couper décalé to ne kota te na mincho nazalo wa mettre couper dinar donc na sali style mobo ndenge Arafat aki na style ya couper décalé ngana ena couper dinar style couper dinar cela veut dire que animation naza chanaza vena nga fali pour pas complète oyebiseni na binisa biso matimba ko lelensiam donc état que bosser faut bosser kapena que to bosser animation o bosser chant ndenge nga valide dans ma mincho na za so ina nga chant na oyemba merci na animation na oyemba merci na bike yo na ngai to solo pour yo faut les émissions mobimba yo na ngai oyela nga ba biloko na onyo solo les ara juste présentation pour no ebisa na bana ki mingi pour que féliciter encourager fali pour rapport abeta na TV pena ndule za kitoko makasi programme za ndenge nini ya orchestre na yo j'ai ndenge nini moi numéro de contact bat babenga yo et ça la bien numéro de téléphone ezara plus que 243 82 19 080 20 à la fin 082 19 080 20 à la fin donc on nous surtout pour soutenir Valide Nzima aza artiste moko na mincho musapi moko nde esokola elongi musapi moko osokola elongi te yango na sengi au secours et pas venir nga fali pour pas dicap la merveille
papa social oyo asungaka bana naza na bason naza na biloko eza na studio mais naza mpena na motu nini ntako osoutenir ngai namoni mpe ke leader moko te o producteur moko tako okumbelela ngai tako efe na nga fali pupa aza wana ye nde mpena oya mpe kozanga kaka producteur kaka boye po ntango baproducteur bamonaka yo kaka fali nde efe na nga fali akumba ngai victime yango mpe bakumisaka emonanaka te victime produira nani aza na succès ba DJ Virus baza na barobino Virus bon moko yebana kutu te ate yebana te mazali ana production monene fali nasola wana moto ya biro na yo akomisa message mwa mbote mpa bato baolanda yo na poto na États-Unis mwa mbote na ngai eza kaka kete mbote na ngai liboso eza nanu na gouverneur de la ville Gentini Ngobila gouverneur de la ville notre gouffre donc wana pena papa oyo osalela nga makambu lelo ke artiste valide nzima zala mbote na nga na ingénieur Gen Ipa pharmacie la terre tourne oyo soutenir avali mwa moke mbote na nga asuke pa ve na nga fali pour du cap la merveille ndule eza kitoko malamu amemi kabuya kabuya pene faza na poto talaka ya mérita merci yana ta tozongi mpo na poto clôturer na ingi avana clôturer pesa no fali conseil de tant que mutu pesa no fali conseil ni no pesa fali atika lolendo to azalaka bongo oyebike okamusanga ye franchement fali aka lolendo te fali yo wana solola na yo nga bamemanga na poto nga na botama na poto yo yebi teke nga na belge oyingo explike nga nini nga na botama na mikili mais zonga banzima oti bo mpona zonga na okeka na ambassade na biso na badéclaration mambutu na zongi nga na mvia ya mikili te omona te nde na bien na kini na okei na mikili wapi nga na kini na vrai congolais sa fali conseil ayoka yo alanda yo dikap ouais napesi nga na conseiller ka président bilobaloba bato yalandaka te dikap de anda bongo akontinue kaka na boulot na ye mambo oyo ava tosola deya tosolaki yango déjà donc oyo nyonso yanaka profil ba toyeba ndeni makambo etambola kwa ocomprendre toyeba ndeni makambo etambola bana mai elo na osenga na bango tous les bana mai bamise congolais nyonso ezaka na dikapi te bozala prudent ennemi ya congolais azaka ye mo congolais to changer mentalité to changer comportement et puis réflexe na biso tout toza bacongolais fo tolingana na biso bacongolais ozo comprendre biso to bacongolais fo tolinganaka mpo topesa mboka na biso poa mpo makambo ya avance tokopesa ngwangi loko ya rwandais takota na mambo ya mboka na biso alobela rien on comprend nga na encourage à tous les congolais so sali bolamu na kopesa merci na koyebi so coup de chapeau nga na solaka vérité merci bana poto baolanda yo bana États-Unis et puis na pesi mote na agence teka face mobimba na entrée mon fléri bamasa na ngai to bakopera na pesi bino mbote po tosolola eza makambo ya mosala biso toteka face na sa moi po intérêt vi na biso nde yango nde tosolola awa il faut toexplika bato balibanda polele ozo comprendre et puis na pesi mbote ya to na HD la congolaise mobimba équipe nyonso na pesi bango nyonso mbote eza en États-Unis côté grand prêtre mère ali na pesi basalam place ali bani et puis bureau nyonso ya HD na pesi bino mbote na lingi bino to et puis na opesa numéro na bato nyonso o baza contact ya rolande émission de sena bino lelo et puis na pesi mbote na peuple congolais mobimba bandeko na Bukavu na Goma na Butembo na Uvira batutu na pesi bino bambote eza na Mbujimai na pesi batutu mbote na lingaka bino tu masa na wape Christian Muniere Joël Busubangu yeyoti bobebana toni wana mutu na oti gampe tosolaka ma mususu toyebelaka ngonga wana mutu na yo na potesha luzi toyebelaka ngonga kobala eza assurance te tokokota na bapolémike wana te eya problème te merci na bato nyonso baa na Canada napesi masa na nga Djibril Muyembe mbote na kati ya Canada napesi ye mbote banini epi peti na nga putu na Canada bozalaka wana banini amour amour epi napesi mbote na mama Odette na Canada bango nyonso na Montréal batutu edi badiata napesi batutu bambote donc biro mobimba napesi bango mbote et puis na ve na ngai dide siku tobosanaka te profil ba ambassadeur ya molili dide siku tooloka yaya kati yebi gende mambo yali et puis na apesa numéro na batutu basoutenira émission oyo bokontinue kaka kokota na chaîne oyo mpo yango nde vérité yango nde makambo donc ya makasi eza te et puis na apesa numéro na batutu balingaka nga numéro na nga eza 090 27 51 269 090 27 51 269
plus 243 Bongisa, 27 pour na bife boketu 51 269 omoni ve boketu na opese bambote kota azali sika ki jaloux pa mwama to pa mboloka na ki jaloux na yo po nemia congolais okoka te bana mikili artiste Fally Ipupa El Campo Mobutu napesi mbote na bamasa na nga nyonso na Paris Biedima iso mobali bino tubo umela to défendre ndule polémique te parce que c'est la famille. Merci. À suivre na HD na lingi binoto. Merci. Émission na bino comme na suka couleur des artistes bomuto yambaki baye o bazara peme na Fally bino mo bo juger bango bo benga ba pese ba numéro na bango botalisa bango et ça la biso bien na pesi mbote na ngai na HD la Congolaise TV Maman Espérance Ebongo aux États-Unis na bosanité maître 17 aux États-Unis champion ya maman Bibi Nadine na bosanité colonel Edgar Manzela na Pointe Noire na robosa na yo jamais na bosani bino sauté Angèle Moussoeli Makizembe na Londres pasteur Francis Lola na Château Rouge na bika bola nanga boza ebele mobimba boza la pena wana papa na bi aux anciens 3 personnes. Ah vraiment mbote balela ngote baloba kaka et puis na opesa oyike cheno na remarqué bato Angola ba obenga nga trop bato Luanda ba mo benga trop banina comprendre mnage bo makasi kwa vitesse eza loi ya TGV et puis na pesi mbote na bandeko na nga nyonso na Luanda et puis na pesi mbote na ve na nga artiste complet double CD Buzoban Fantomas depuis célèbre quoi bana nganda Monique na Luanda et puis maître Tirbo na pesi mbote Alexis Fumunti hymne national. Merci na pesi bino no sok tentende maboko bank na ngamba Brazzaville na bosanité kaile inga les comperfi d'Afrique Florent Mionkono Dadi Kamala Kufi ve salamo makamundenge salara kaka mes condoléances. Merci na cordon muta coordonné émission Oyo Joseph Ekombo Mangoto na caméra tozana MP4 Mulumba Dominique Kankou yimuta simbi caméra maramunyoso normal maramunyoso na pete bobenga ba numéro affiché na ban écran na bino pona roloba nani azoué bien nani azoloba bien nani aloba mabe soki bosengi suto benga bango wape na droit réponse yaka na obenge la bino hier oya botali saïd de fête na ebocha na kaou quoi yeyo c'est que bien quoi teka face donc c'est dit umela boucle quoi.